La nomination, lobby la justice, c'est le ministre de la justice, ils allaient déjà exécution, topé mise en œuvre, il y a des résolutions, ils ont des états généraux, il y a justice, lobby, Mokondiamboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a nommé animateur, il y a justice, il y a Sika, détail, beaucoup de édition à l'élo, Pambate, nommé P3 entreprises publiques, quelques animateurs, Kisi Nakati, détail, beaucoup de tout à l'heure, Sengeli Boyebapé que FRDC n'a pas wazalendo, outil kozwa soutien ya population ya Butembo, c'est-à-dire population ba se cotiser, ba sali bango ba don ya biloko ya kolia na ya komela. Nano ezalate objectif na bango balobi ba soutenir ba militaire o bazali ko bundela mboka butu pe moyi bokozwa déclaration na bango tout à l'heure. Contradiction na cadre ya commémoration. Il y a 67 ans, il y a assassinat, il y a Patrice Emery Lumumba, Premier ministre à Liboso, il y a République démocratique du Congo, paix héros national entre famille biologique, naïe, paix l'État congolais selon famille biologique, ici Kaba Vandalizaka, ici Kaba Tchalino à Lumumba, Tilelo, Bamona, clarté na Makambo, et les Kana Kuna, côté naïe, vice-ministre, ministre intérieur, Jacques Chaban, il y a ça communiqué. Pour le dossier, on a ici là qui sur le plan judiciaire et puis à Sengaki, Naba Congolais, qui ne rendre hommage à héros national Nenge et Lumumba. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a signé l'ordonnance le 16 janvier Oyo dans le domaine de la justice paix. Dans quelques entreprises, il y a l'État, l'État Ibolanda. Reportage. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a signé qui ordonnance, il y a la nomination lobby le 16 janvier 2025 pour l'entreprise publique Congo Airways, Société nationale d'électricité SNEL, P Africaine Explosif. Aïe co-signé l'issoussou. Ordonnance nommant 2 juges à Cour constitutionnelle, une première présidente à Conseil d'État, puis un nouveau procureur général près à Cour constitutionnelle na Conseil d'État. Monsieur Mukendi Chikala a été nommé DG à Congo Airways, bienvenue Moyongo nommé DG à SNEL, Serge Bokana nommé DGA à Africaine Explosive, Audio Ndonde, nommé premier président et à conseil d'État, retraité mais nommé juge na Cour constitutionnelle. Aristide Kaindo, nommé juge na Cour constitutionnelle. Cécile Ouassesele, nommé première présidente et à conseil d'État. Moke Mayele, nommé procureur général pour la Cour constitutionnelle. Jean-Paul Mukolo Kokesha, actuel procureur général près à Cour constitutionnelle, a Zalibongo nommé na même fonction na Conseil d'État. Contradiction entre famille Lumumba na l'État congolais selon famille et Sengilaki Bongo bamona clair à propos ya bato ba vandalizaki et sika bachaki lino à Lumumba na échangeur kasi côté la bango l'État congolais balobi ke sika na ezali déjà sécurisé puis basengi population bakende bongo ko rendre derniers hommages na Patrice Emery Lumumba premier ministre et héros national awa na République démocratique du Congo. Commémoration, il y a 64e anniversaire, il y a assassinat, il y a Patrice Emery Lumumba, premier ministre et héros national de la République démocratique du Congo. Et Salami sous fond, il y a confusion entre famille na l'État congolais. Beaucoup zanga koyeba te que il y a peu ba ki bongo ko vandaliser et sika ba chaki linu ya Lumumba na échangeur na limité et loko esalaki que l'État congolais atia batu basala enquête pour na koyeba nani asalaki makambo wana. Selon communiqué, il y a vice-premier ministre ya intérieur Jacques Chabani Luko procès oyo etalaki makambo ya vandalisation ye sika bachaki lino ya Lumumba ezalaki bongo clôturé depuis le 18 novembre 2024. Yango wana côté na bango ministère intérieur balobi que l'État azali ko assurer sécurité
pe ayebi kobatela mutu nyonso oyo alingi ko rendre hommage na Patrice Emery Lumumba par rapport il y a de fait que azali héros national. Mais famille ya Lumumba ba sepelaki ko célébrer yango na ndenge ya famille, mais kasi opinion mususu elobi ke Lumumba azali lisusu membre ya famille te, kasi akoma patrimoine national, héros national. Kasi opinion mususu balobi ke Lumumba azali lisusu membre ya famille te, kasi akoma héros national pour na ba congolais nyonso, surtout pe patrimoine mondial pambate azali ko servir na exemple pour na monde entier. Yango wana attitude oyo esengeli prochainement famille bongisa pambate bato ebele bazu yango malamu te. Keyo malgré lelo ba activité salamité pour na commémorer 67 ans il y a décès, il y a Lumumba topé assassinat, il y a premier ministre, il y a République démocratique du Congo ndenge zalaka toujours kasi quelques bateaux sous la pluie, c'est-à-dire Moula o ebetaki mokolo lelo bakendaki quand même ko se rendre na monument ya Lumumba na échangeur pour ko rendre hommage na héros national o azali na connotation lisusu familiale te kasi azali na connotation mondiale pambate Lumumba akoma patrimoine ya monde entier. Bon, en tout cas, merci de tout le na constant mutambana wa asali koto mo na sune sika oyo sinu na Patrice Emery Lumumba héros national fait la biso na mboka oyo na Jésus na Lumumba bato sepena Lumumba pour Lumumba fait la biso na mboka oyo et nous allons tout je fais ça pour mon pays. En tout cas merci pour ça mutamba kasi osali merci de bato qui communauté mais je peux mis la présence ya bato nyonso bazali awa malgré tout le monde là que nous pour la bonne héros na biso héros national Lumumba Patrice Emery Lumumba Seigneur Soukutani na sepele na kasi malgré tout boula ya dérangé biso à part ça après ça pour de la fatigue de temps il y a mon Japon bon Lumumba c'est la biso na boulevard Lumumba ja biso école de les gens numéro 1 de ce boulevard Lumumba ja l'année bien sûr héros national na pas rien de tout ça biso bilenge ya Congo était mobilisé dans mon lycée à Angoula pour communiquer à Kataouisika parce que nous rendre hommage à Emery Patrice Lumumba, Oyo, président national de Biso Constant Moutamba, Azouaka Lokola idole. Voilà pourquoi nous sommes à Kataouisika pour rendre hommage à ce jour. Comme c'est une première, on se fait Tokoma et c'était à Mausolée Naye pour rendre hommage à la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Viva! 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 Population ya Butembo ba sangani pour na soutenir FRDC na ba wazalendo basali ba don ya biloko ya kolia pe ya komela ba détail bolanda na élément oui. Social de la ville de Butembo. Il a plu à la population de la ville de Butembo, représentée par nous, de penser à cette guerre d'agression qui nous est depuis plus de 30 ans arrivée dans notre réseau. Et cela, nous sommes en train de nous battre jour et nuit, attaquer la ville de Butembo et la population d'Ibolèse. C'est ainsi que ces jeunes gens, ces papas, ces mamans, se sont dit que la guerre aujourd'hui, elle est en train d'être menée par les nôtres. Gardons silence. Nous voyons nos FRDC, nous voyons nos Wazalendo, nous voyons aussi d'autres personnes qui sont en train de se battre jour et nuit pour que cette guerre puisse trouver la paix. Et c'est ainsi que à partir du 2 janvier 2025, nous avons lancé une campagne de collecte de vivres et non-vivres pour tous ceux qui sont sur l'île des fois. Parce qu'il est arrivé des fois que vous voyez, certains d'entre nous commençaient à dire ceci ou cela par rapport à la situation sur l'île des fois. Il a fallu nous démontrer que nous sommes avec ceux qui sont sur l'île des fois. À présence de mon général, commandant des opérations Chrono, nous voyons l'administrateur militaire du territoire de Mbero et toutes les autorités ici présentes. Nous sommes venus pour
pour remettre ce que la population de la ville de Butembo a trouvé pour amener. Et il s'agit d'une campagne que ces jeunes gens que vous voyez ici, ils se sont mis pour collecter. Ils ont vu tout le monde. L'objectif est de mobiliser toute la communauté derrière cette guerre en faveur de nos combattants civils de fond. Nous voyons les Wazalendo, nous voyons nos épargniciens. Alors cela étant, nous sommes venus pas mes bredouilles. Il y a eu beaucoup que nous avons eu. Il y a tout un fousseau qui contient toutes sortes de nourriture. Nous disons les riz, nous disons les kaunga, donc ma farine de maïs, farine de manioc, et ainsi de suite. Et à cela, il fallait qu'on ajoute aussi la sauce. C'est ainsi qu'il y a une vache qui s'ajoute à tout cela. Et cela étant, nous nous sommes dit que, à partir d'aujourd'hui, nous sommes tous derrière vous. À partir du jamais toujours, nous sommes derrière vous et nous allons combattre ensemble avec vous. Nous appelons nos Wazalendo, que nous remercions encore ici. On les appelle des patriotes avec armes. Des patriotes qui veulent se donner jusqu'à même à leur vie. Ils disent que nous n'accepterons jamais cette agression rwandaise. Nous n'accepterons jamais cette politique de Kagame. Nous combattrons pour la terre de nos ancêtres. Le pays restera indivisible, même au prix de notre sang. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Et nous supposons que nous allons avoir l'État, mon général, monsieur mon colonel, l'administrateur territoire, nous allons avancer vers les caractères que nous avons pour que vous voyez la réalité de ce que nous avons amené. Et cela, c'est venu de la population jusqu'à même au bas peuple. On a reçu même 50 francs, 100 francs, je dirais même 100 francs de la population parce qu'ils sont entrés, ils disent qu'ils en ont marre avec cette guerre. Nous voulons avoir cette guerre finie. Si nous l'avons lancée en date du 2 janvier 2025, c'est à l'appel du date du 2 janvier 2014 où on voyait Mamadou mourir à Beni. Rendons gloire à notre Seigneur, le Dieu des armées, qui nous donne le souffle de vie d'être parmi vous au niveau des territoires de Lubero. Et nous remercions la population de Butembo à travers son association ou les groupes synergie de groupes de pression. Souvent je connaissais Lucha, il y a Filimbi, il y a le Vérandis et autres. Pourquoi je commence avec Lucha, Vérandis et les autres? C'est puisque partout où je partais en brousse, j'étais accompagné par Lucha, j'étais accompagné par les Vérandis. C'est pour cela que je les maîtrise bien. Comme vous êtes l'échantillon de la population de Butembo, cette population qui a beaucoup souffert avec ce problème de l'agression de notre pays. Et vous êtes sûr que cette agression est venue du Rwanda. Moi, ce que je veux vous parler, il faut que vous changez les concepts. Au lieu de commencer M23, RDF, moi je ne vois pas les M23, je vois les Rwandais. Bref, que nous avons capturé des Rwandais militaires et ils ont avoué réellement qu'ils sont des Rwandais qui sont sur le sol congolais. L'armée ne peut rien faire sans la population. C'est-à-dire la force de l'armée, c'est la population. Aujourd'hui, notre population soutient toujours son armée. Hier, on était avec la population de Beni, ici à Lubero, et aujourd'hui, c'est la population de Butembo. Vous êtes bien représentés, les mamans, les papas et les jeunes. Là, nous vous disons grand merci, puisque vous soutenez votre armée. Vous soutenez votre enfant, les Wazalendo, c'est-à-dire la synergie des forces loyalistes et les Wazalendo. Ensemble avec notre population, nous gagnerons cette vie. Merci. Cette opération, nous gagnerons la guerre. Merci, on a l'espoir. Si l'armée n'est pas soutenue par la population, là, nous sommes dans la division. Mais aujourd'hui, c'est prouvé noir sur blanc, la population du Grand Nord, à partir de Beni, à partir de Butembo et Lubero, cette population soutient son armée pour que
nous terminons cette guerre. Et nous avons l'assurance que nous terminons ensemble cette guerre. Qu'ils veulent ou pas, nous récupérerons notre territoire, puisque c'est notre territoire. Dieu lui-même a dit, aucun pays ne franchira le territoire de l'autre pour qu'il rentre vivant. Il fallait que tous ces gens qui transitent dans un territoire d'autrui, qu'on les extermine, qu'ils rentrent. Ministre de la Communication, Patrick Mouyaya Ayambi, association, il y a jeunes, il y a Europe, pays Afrique, au bac organisé, maman na forum, na Dakar, qui continue la invitation. Bah, détail, dans le reportage. Ministre de la Communication, puis média Patrick Mouyaya Ayamba, qui délégation, il y a Union pour la nouvelle génération africaine et européenne, UNGAE, mardi 14 janvier, na cabinet naye na Gombe. Baya qui continue la invitation pour la participer à la première édition, il y a Forum Europe, Afrique, il y a jeunesse, au Ekosalema du 2 au 8 mai na Dakar, na Sénégal. Délégation qui conduite na ambassadeur, il y a jeunesse congolaise Adoyoué, accompagné d'Antoine Claude Okuongo, président il y a Forum, P. Erneston Bozouri, vice-président il y a Forum Wana. Considéré comme pont entre Europe et Afrique, Forum Oyo et Zaliko visé pour Sangissa plus de 200 jeunes leaders, entrepreneurs, membres de la société civile, peut représenter les institutions ndenge na ndenge. Na Forum Wana, atelier et kozala organisé, plénière ya munene, pe réseautage ya affaire et kozala que jeunes ya Afrique pe ya Europe o bakokutana beta masolo ya kati ndenge na ndenge, surtout sur thème central oyo basé yango sur la paix en Afrique. Délégation remercier le ministre Patrick Mouyaya pour la disponibilité oyo azalaka na yango toujours na ko répondre na makambo oyo etali intérêt ya ba jeune puis surtout na ndenge azali ko lakisa que na gouvernement ya Félix Tshisekedi oyo ba jeune bazali na esika na bango à travers musala oyo ye azali ko sala pour la République démocratique du Congo et monani na batu nyonso ya kosamba kutu ezati keyo Betexco mosungi ya mabota azali ko continuer ko sunga mabota awa tokoti ane asika ba cadeau ebele ezali bongo kuna na Betexco. Bonane na Betexco ya pas match tala lelo pona ba fête o do ba kisela mama bi lubu kitoko o na ba mesa na biso to na gamme diamond. Gamme diamond ezali gamme oyo ezana 3 produits. Produit liboso comme nango diamond au champignon de Paris MSC. O ezali diamond champignon de Paris MSC ezali biloko oyo sengeli muto alia oso salango na omelette oko salango na pizza oko salango na carotte na yo en tout cas y a pas match ezali ba champignon mo kitoko ba bengi na lingala maibu osaleli yango na ba omelette na tongo ba baloli yango poids zo pesa yo ba fibre alimentaire zo pesa yo ba vitamine zo pesa yo ba protéine oko salango ba repas nyonso ozali susu na o ba bengi diamond au maïs doux biso to mesana olia masango Congo mobimba siko mundela sa ya masango ba lamba déjà à partir de Thaïlande yo fungoli kali na no paf kucheka na sani na o beti de raka okibolo ezali côté comme partout eza qualité supérieure eza sur la fibre alimentaire eza na protéine eza qualité supérieure et loko malama ngoliande yango ezali sous na o ba bengi diamond petit pois aux jeunes carottes a grossa na bife froid na ndako surtout ke ne ba journée ba fête que ne ba journée réception ba collation en grade académique ba mariage pour pas qu'acoller régulièrement en ndako et permettre que muto dans autres makas abela pamba te yango na diamond oyo ya petit pois ya jeune carotte et surtout ba négo pe bazana problème mais c'est des légumes pour yo ba carotte oyo que sunga yo pour na ba vision au monde ga bien aux na santé malamu et surtout accompagner na ba recette na yo nyonso ba maman service traiteur maman o ba sala ba bilu na ndako kitoko tala ba qualité misato mimi bino ba ya ba produit diamond pour na bonani o pour de 5 bilu na biso a kaka ba fibre alimentaire oyo zanga na nzoto ba protéine oyo zanga na nzoto yango to mimi bino bonane liwa ya edingwe elelisi batu ebele awa na ville province ya Kinshasa bae o bayebaki bazangaki témoignage te balobi yango awa na micro ya Miti Mafuta. Azalaki un grand catcheur na mboka na biso depuis
la Deuxième République. En tout cas, ce qui moyen Zali, le gouvernement quand même a honoré Korwana. Parce que Zamoto, parmi les gens qui sont Korwana, spectacle Kitoko. De Wapé juillet, mes condoléances aux familles éprouvées. Mais Azamoto, vraiment que le gouvernement est quand même Kokundaye. Azamoto a fait ça qui est moi espoir, moi talent, catch. Et dingo. Zaki moi ba gouvernement menene o le lopenda ezai susuté. Ba dingo à époque na bango. Bazaki bato ba o pesa moi sport wana catch. Toko vivre yango, toko talaki yango, et pesa qui moi plaire à l'époque. Et là, Polo a joué Moulimo nae, biso toko quand même un gouvernement peut kokakotia le boko. Et pesa et moi à titre posthume alors même pour couronner moi médaille mon copo. Et pesa moi qui faut. Bon, père Azala on est bon, Azala on est bon à part ma nae, ya bakati na bango wana boye, mais sinon Père Azala on est bon. Aiba kofanda na batu. À part ba mamunae. Jamais otoyoka o edingo wana kuna boye. Oh non, a que provoquer mutu, oh aloba mabe contre mutu même na TV, la presse en tout cas. Ça veut dire que ceux qui tozolo ba Azala ka bon, na kofanda na batu environnement. Hein? Azaka bien. Alors sur la batu nyonso talaka mutoko matina niveau ba théâtre yo medosh banini yo pour preuve que ce hôtel même jour à Kendaka veninga komaka faut sentir que veut pas kolaki avec Jimmy Mukendi sans filtre ezali bongo moment oyo éditorial ya Kabe News et pesa maka peut ba kopesa no ba analyse sur actualité ndenge ezali koleka ce ko lingi kolanda entièreté na yango kende ko s'abonner na chaîne YouTube oyo babengi na kombo ya avec Jimmy Mukendi. Guerre oyo ezali kobundama na est ya République démocratique du Congo ezali na ba axe ebele selon ministre Patrick Mouyaya esengeli boyeba que guerre wana ezali na axe militaire esika nini ba wazalendo ba FARDC bazali kobunda sur terrain ezali na axe économique esika nini ba Rwandais bazali koya kozwa ba bien ya République démocratique du Congo pona ko vendre yango à ville puis topé pona ko vendre yango selon bango ba utiliser manduki ba kangi ba zuba minéraux ba zuba coltan cobalt ba tekeli Apple kasi République démocratique du Congo na axe wana a répliquer qui pona ko lobaka côté ya ba minéraux topé côté ya ba bien oyo batu ba multinational bazali ko somba na zone ya Afrique centrale ba minéraux oyo ezali ko uta na guerre RDC a sala ki procès topé a banda ki procès na Apple azali ko landela yango na ndenge ya kosakana te na axe économique pe RDC azali ko bunda côté justice balobi bongo Rwanda a kokende kosamba à partir ya mois ya février na Abuja côté wana République démocratique du Congo et telemeli na ndenge ya kosakana te d'ailleurs selon détail au ministre de la communication a pesaki alobi que Kagame oyo bané koloba mingi te akomi bilobela mwanza lokola mwasi babengani na ndako libala kanisa ike azwi mobali ya malamu a perdre mobali ya libanda a perdre mobali ya ndaku bilobela mwanza etondi na munoko Kagame azala koyeba lisu nini asala te akomi biloba loba yene mutu azalaka mutu ya kimia mais azali kokoka lisusu te façon RDC azali ko betaye na ba axe wana nyonso na axe diplomatique boyebi malamu que Kagame akima kima solo ya Rwanda azali lisusu kokoka kosala eloko te pamba te kuna RDC epesi ba zone rouge autokoleka te du moins atakuta kibaki accord et signamé accord ya paix salamité parce que biso RDC toyebi que Péwana et Gozala en faveur ya Rwandais et puis Kagame a dit que ceux qui a signé pena République démocratique du Congo yé akolia lisusu te yango wana Kagame ya kimaki aboya ki ko signé RDCP azoki mayele mais 8 ans ya ko yebisa Kagame position na ye par rapport ya guerre wana par rapport ya bato o yazali ko financer
par rapport ya biloko o ya zali kolinga kosala. Boyebi bien que dernières informations Kagame a telemeni lisusu Uganda pour na koloba ke RDCP azali ko comploter quelque part na Uganda pour na koya konyata bango. Donc makambo ezali ebele na Grand Lac mutu na mutu azali koluka intérêt na ye, mais ba intérêt yango bazali kolukela yango na mboka na biso esika makambo ezali kobeba. Axe mususu ya makasi ezali axe médiatique. Na axe médiatique esika nini sur le plan communicationnel Kagame asali industrie moko ya kosaka nango te numérique pona koyeba bongo kokotsa ba hacker, c'est-à-dire kosala ba faux compte pona ko inféoder to pe ko kota na kati ya système de la République démocratique du Congo, ko utiliser manipulation wana pour que peuple congolais azala na vraie version ya makambo ezali koleka na STT. Mais tokoyi koloba ke na ba sur plan médiatique République démocratique du Congo à travers président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers campagne Oya Saleli Kakame à travers le monde, à travers balai diplomatique Oya Sali, na ba instance nyonso ya monde pour la dénoncer makambo ezali ko sala mana est ya République démocratique du Congo, ba mafioso nyonso o ba opéraka na zone wana ba komi kotala Congo autrement, ba komi pe kotala Kagame autrement parce que résultat ezali que Lelo Kagame azali lisusu na même crédibilité te na monde. Bisika nyonso azali kokende ba komi pe ko boyela e makambu. Grande-Bretagne oya bade ko memaye a komi pe ko boyela e ba corps mususu na makambu mususu pa mate batwana ba bade ko comprendre te que guerre ya République démocratique du Congo ezalaki pe diplomatique to pe ezalaki sur le plan communicationnel. Ba sali to pe ba acteur ya guerre à l'époque République démocratique du Congo to bane coopérer makasité sur ba plan wana ya ngwane bane ko zalaka que to kanisa ke nyonso bane ko se résoudre na manduki ebeti ba zone boy ba sali boy. Or botala théorie mususu ya guerre ezalaka pe théorie ya kolembisa adversaire. Batu mususu tant ba salaki ba biloko na bango ba click na bango batu mususu o to olinga ko citer intention na bango ezali kaka na ba partenaire na ba parrain na bango ba yebi ke to koti rébellion le to bandi boy to zui zone ya liboso to zui nani village ya liboso to zui province mobimba to pusani ti Kinshasa to zui pouvoir tant Kinshasa ko yoka ke to comment poussa na ba grande ville akobanga a osenga to négocier le to fanda na mesa ale biso pe to sengi o to ko senga to sali dialogue entre congolais. Dialogue eza entre congolais te Kagame azali koluka ko poussa na kati ya République démocratique du Congo ba congolais ensemble basé na posa ke mboka na bango évoluer kasi mobulu ba Rwanda ba olinga ko kotisa ya ngode Félix Tshisekedi azosala système pe ya ko kota na système na bango pour ba comprendre que forces armées bazali déterminées sur le plan diplomatique, bazali déterminées sur le plan intelligence et communication, bazali déterminées sur le plan judiciaire, bazali déterminées sur le plan économique, puis sur le plan militaire, il y a qu'à gagner guerre oyo. Donc la souka édition lelo nazaki na plaisir ya ko présenter bino yango mokolo ya lelo pensée pieuse na oyo babengi héros national premier ministre ya République démocratique du Congo ya lobaki l'éclatement du Congo c'est déjà demain à telemela mundele na ndenge ya kosakana te. Patrice Emery Lumumba symbole ya ba valeur pe moko ya ba acteur makasi ya indépendance ya République démocratique du Congo azalaki célébrer mokolo ya lelo pambate lelo ezali 67e année depuis ba assassinat awa na mabele ya mokili. Malgré ba manifestation salaminde na ndenge te kasi Patrice Emery Lumumba azali plus na mitu pe na mitema ya ba congolais que na makelele oyo batu ba ko sala tout autour ya décès na ye nde tomonani Mikolo Mizali Koya magazine